pour nous retirer dans la billet on a Suède miyibi ba comme be na Suède ba escroc ba bimé belé moyi ba linga yiba akosi yo za fret aérienne ke ba na fongolo sikoyo tozaka na fret aérienne moko transmada na Stockholm donc ce ngo freté biloko ba ndeko no bazongo bien fret na biso ezaka moko fret aérienne transmada na Stockholm wana pena ba yiba raté vérité polele. C'était le 8 mars. Sangwe beti na motema lokola kake. Iza pa mo tiki biso. Tu kovanda mbula mineleki Masirika otiki biso à fleur d'âge. Ezali pas si pe mawa. Mais to kanisa parce que l'artiste ne meurt jamais. Nous avons une pensée pieuse pour nos artistes et comédiens disparus. La liste étant exhaustive, nous ne saurons tous les citer ici. Toutefois, regroupons-nous au sein de la fondation Tokanissa pour venir en aide aux veuves et orphelins de ces derniers. Adieu les artistes et comédiens, vous êtes immortels. Artistes et comédiens et le monde a Tokanissa. Tosangani Congo pour la kolakisa mawana biso na baye bakenda. Mutema pasie, tudu akende. Mutema pasie, manaja nana. Mutema pasie, inga pe akende. Mutema pasie, bale mondial. Masirika mama, bokende malam. La plateforme nyonso wana NTPC, Pakosiko, Artistes à danger, tout ça différent dans Tokanissa. Faut tout ça différent là-bas. Oh, mais bon, on peut aller dans l'artiste tout à fait. Aujourd'hui, à nos sanzo, on va aller dans pour éclaircir, il y a aussi le même rôle au Massoum ça dans la NTPC. Ela. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muke kangi muki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Bomoko ya mboka mboka sengele zala malamu ya bato mingi wana Congo kolia na pasie. Merci na bandono so bolanda biso na poto boza kolanda biso na Paris boza mokili mobimba bolanda biso naza kopesa rabino merci ndenge boza ko s'abonner puis massivement na chaîne biso bomoko ya mboka o babengaka papa to yaya na bango nyosu o ya mikie babima pe belé mais bomoko ya mboka yaya na bango ya les big boss mobile ngambe mbinga mukusete mais mulai monene mon boss Patrick et Momo naibike mon boss Azali donc tu awa pe président JP Massamba ndeka boka to ambaki c'est à parti to beteki masolo que to bike ba comédien ba singara ba tiaka kitunga so ba kufeli mais lelo to zo beta li solo to betaka na meilleure partie il y a le président JP Massamba o asala plateforme ya ko aider ba comédien o te ba ndona biso lelo ba koma la valeur pour moto moko bima. Vina majipi Massamba bana sala to kanisa. Asala to kanisa. Doso ina to kanisa, reno so artiste. Vina majipi Massamba banto bizu angwana. Okomona organisation ya suka. Ya na solo papier tongo midi pe pourquoi artiste comédien. To kanisa oya biso artiste bakenda. Oya to kanisa denga ne pe to koyoka na te. O moninga na nzela ko pesa ngambo de poso comédie. Nako papolo bi madame kila na solo. Wanesa oya bino ba sterlité ya kanda. Ola. Comme on est les big boss et puis nazo bengaka les boss JP Massamba o te ko tala lelo na résidence na e to zo betane masolo ba comédien to ko kundola pena masolo kala mais pona za la pena ko lobela na place na été mo faloba vraiment pona compte ya bomoko ya mboka Doris Malemba to le kato zoaye. Merci mingi na JP Massamba. Merci mingi na bandi kunyoso uyu bazaki ngoma na bango balina kitu sala ilupa boye pana kusangukanisa bandi kubatika bisu. Alors ba famille pi ya bandi kuana nyonso.
merci Kandina Lobaki. Lelo to comme la président JP Massamba o to betaki di solo autre fala mama parti alors que ba comédien ba la sous un système qui tunga te nazo ko informer bino lelo ba comme la plateforme moko ya bien o to biso moko to ko vivre en live et puis na président o to bengi na kombo le président JP Massamba o a raisonner ba comédien na moi mukeka o ya zwaka pourquoi pas yo. Pourquoi pas payer mbongo zo la poto zo sara oni bandi kona biso ba seki sara biso tango za la maotali moya vie de loin au sepeli au kimo ba sentiment au bungsi mo mawana mais lelo big boss Patrick et Momo a tinari biso to ya pena na source to zo information ndeka to zula rabino le président JP Massamba Zawa. Bonjour président. Oui, bonjour. Président le to otala yo solara mwandambu concernant bandi on a biso ba comédien to yebaka kala système ezaka so ka comédien akufi kaka boye et comme ma famille donc bosani tout o asala pona bino asekisa biso na bango na bino mais lelo ezaka système so akufi awa ekomi batie mwa sani vena biso chaque Congo amona passe ala la lisuite donc ala la boye chombo non comédien akufi sala boye musicien mais le to ko le vraiment ba comédien n'habite président au vandaka yomoko au raisonner kaka o aider bandeko wana n'habite le nie pousser au sala et loko sai pour na sunga bandeko ba comédien. Oui, merci beaucoup na bato bata la biso puis na ba et puis na pesi yemoko charman na bino patron na bino Patrick momo pesi mbote pesa zali et puis docteur Robert Makara Songaba na pesi sumbote na yemoko moina nzanga beto na Canada na pesi gérant na biso Papa Sylvain, na King, omoni et puis la tokanza mobimba, la pesi numote. Omoni lelo nengolo beraga, les artistes à Koufi, cotisation, artistes face à l'eboe, cotisation, plus face à l'eboe. C'est déplorable. Dans l'année en France, dans mon lobby, l'artiste va s'appeler Sabiso, Bakenda. Mais, Batika Bebanat. Batika Bebas. Il n'y a personne, oh le bémason, là, on va en abassi. Peut-être que le bigi, Batiki Bassi, Bassi, nous sommes à Balinae. Même si vous avez bassi, le bana bazala orphelin. Oui, attends, papa Koufi, moi, on a connu le bala, mais papa Zara, papa na. Tout à fait, tout à fait. C'est que orphelin, on a veuve, on a. Le long d'examen, le long ming bazala poto peut-être par moment qui est dans mon cas au moins peut-être bah jeune talent on va ébiéter. Ming bazala la diaspora, te mali banamboka, te gana kalamoso, te nouveau jeune ou te bi bangote. Peut-être bah tigara, bah série, peut-être bah doudunga faut ça va rage. Série peut-être bah ça là-bas. Calem de l'endom, ça la barrage, les secrétaires particuliers. Oui, pour moi, ça la poto à Calabé. Vous imaginez, peut-être, série, monsieur, bon, on a la série, il y a Vénabiso, Balokouli. Vous voyez, mais la classe montante, autant que y est, mais bateau, c'est Peli Sarabino, le Loba Koufa. La majorité, premier âge, deuxième âge, troisième âge, au moins bah Doudou Bakenda, mon Pepe Bakenda, Balé Mondial Bakenda, Babokenga Lema Bakenda, Baki Kwanganzala Bakenda, tellement ébélé. C'était le 8 mars. Sangwe beti na motema lokola kake. Isa pa mo tiki biso. Tu ko vanda mbula mineleki, Masirika otiki biso à fleur d'âge. Ezali pas si pe mawa, mais to kanisa parce que l'artiste ne meurt jamais. Voilà, Bakenda, le web hôtel, au sali rectro hôtel, peut-être un exemple, Batbaye va rater théâtre. Bani Bolongo, après le moment où nous avons la première classe, Autobanda va venir à Bisso, par mon guitare. Mon papa a mon guitare, l'équipe, je m'excuse, aux yeux de maman, et Wasso, série d'abord en Bokengalema, père son âme à Bokengalema, les capelles sous, aux yeux de l'eau, comme la classe, nous sommes sur 3e âge, ou la groupe Salon et Botamara, la 76. Sotali une grande partie. Bakenda. Bakenda. On va saluer le groupe Salon. Moi, c'est le Bosso. Maman Edenda. Père son âme. Atika Bisso. Ça a un impact à danger, mais et l'autre côté, ni monument, ni à tel mobe, ni à ta tombeau, et l'autre côté. Le lot au gros de la bana, il y a Tatouka Lombo, Atika Bana 5, c'est déplorable. Papa Oyoka, nous, on va à la diaspora, on va à Libanda, au Golela. Image des alliés au Tala. Il y a un tout à la guide gauche, droite. Il y a un producteur, il y a un producteur. Non, ça va filmer, oui. Mais il y a des gens qui ont immortalisé pour le loba la main est belé dans la diaspora,
bafilme ça masusu te tozala major bisalili awa Guy Pabin tazali awa Alpha Bokolo ayaki azongi bekondelesa kofela grand frère nae Rémi Kilo là plutôt ozoma bati belé ba ali musu batika musala et belé ba choix miel lolo na pesi mo pesi ozali et belé batika musala oyo ba ko ozoma ba business musu ba kota ba chic musu ba kena musu ba to talisi go biso moko et lo ni ogo immortaliser comme na yo et lo ni ogo sala politique la souvenir na mito bato et là wande ko na waze ko lobaka mo konzambo ka tuni question mo lo ni na ko sala po kombo etika na mnoka ba o sala loko moko ate ozate bakanisa bolam oyo salaki yango to sala to kanisa. Merci président osala to kanisa to osala to kanisa. Donc quand on dit na roga égoïste c'était idée za kana mutu moko ali peut être président ali initiateur et idée on a ka mutu moko nous a même da révéler nga idée wana na sala voyage mon na Chine na lobango na la avion na umela no mon vision bon ba vie du ba ke vie du kufa so ba ka vie du nga fora akufa senga aide mon pita so ba image mo balancer ba boya ko pesa aide bien le grand journaliste ba boya na mutema moka tanga na ba komba ba na kotanga te pour comment comme quoi kize biso mais so wote image moment neve de ba ki Congo l'état atanga komba un certain mutumo abi muta foi lolo na muta foi na ko kufa bo sunga ngai après 4 jours ve du doit kufa message nanga zelemoko nous sommes en vie et nous besoin de biso donc nous allons vivre le biseau dans le théâtre, à travers les pièces de théâtre. Là-bas, parce que maintenant où je suis en train de vivre, car ceux qui n'ont Koufi, vous allez envoyer des fleurs, c'est nous, la délégation de ceci, la avec les larmes de crocodile. Je serai déjà mort, mais je vous dirai, vous êtes en de verser des larmes de crocodile. Pourquoi? Nous allons vivre, nous allons vivre avec tous nos malheurs, vous les connaissez. Vous savez pourquoi je suis le dernier, le rescapé des acteurs du théâtre national. Depuis 72 de Joaquiago, j'ai joué ça. Aucun acteur de Mundendombe est en vie dans sa grande mort. La secrétaire particulière, vous avez dit Banamike, je suis le seul acteur de la secrétaire particulière qui vit encore. Et le metteur en scène, évidemment, vit encore. Mais sur la planche de Mabaya, mais c'est quand même mort. Faites quelque chose, honorez-moi. 45 ans de théâtre, vous ne pouvez pas m'honorer vraiment au mois de septembre. Bosang Sambongo, Bosang Sabilamba, Bosang Sabakado, Bafleur, Banin, Botindrangana, ça a fait un en tout cas, comme ça, on a prouvé, gouvernement, surtout le ministère de la Culture, le ministre de la Culture et Art, tous, sauf avec un peu de Madoué, nous sommes Mozongo qui m'a reçu. Naliambon, on a répété, Ayamaïnga Mbongo, Naliate. En tout cas. Artiste basaba barabas na yote tikini nozotika banga mitima mabe uzuzwa kaka bartiste betudué akenda kaka boye lukuye akenda kaka boye ma grande surprise bato asenga ba on va aide ba été mais faut mon ba gère de fleurs et pesama ya le kuta bazwa ngo pe bato tiaka tala ndenge zoko mataka ngomba tant azali ko kufa zo le hôpital bata ko pesa kata eloko moko te ni ata kisi ya pamba vie dudu alela akufa yo zela ka bat ba kufa po na matanga zalaka lokola boss Patrick Mbomo ye asolaka kitoko obela te boss aza ko soutenir tazo ko profiter na pesa ka mbote vie pene bakisa mama kasi nzamba batela kayo tala bata boyine tozo luka yo mbongo chaka wapi boîte na poto la libanda ko tambola pamba okoma soki nani oyo ozwi $2000 na oye ko kosaka bana batu awawa au travers d'esprit ya batu o nyokola batu tabato zo ko luka bango yoyo baza ko sala mosala na profiter na pesa mbote na batu tout baza na kata village Lomombo na kata Stockholm na baza ko landa ngai babi petit mbanga eveno zakre baba zo ekufa te eko zala pe kaka na pesi mbote na ma boss Eric
venanga Eric na pesi mbote bisiko zola na Suède na bike ba Eric bazé belé famille ya boss pe bozali na kopesa ka bambote mais na ebité ba comédie batiki bana basé belé on dit que tatuka lo mbo to diko yoka bana 5 baza ko souffrir na ebité eloko nini nanu oyo bosali pona bana oyo ba comédien o batiki we bakufa batiki bana na petit loko ni bosal déjà pour na bana wana na oya kala na ba oya mikolo pe ba uti okufa. En fait sotali na ba image je crois boza image pour balancer otali l'année passée je crois to pesa qui une vingtaine de personnes biloko mon émission nous sommes une fondation to ya en aide ya artistes et comédiens il a dit to venga chaque année commémoration des artistes et comédiens décédés na pesi mbote na fioti moko ya membre la biso fioti ngoma za na Suède na pesi mbote za kuna vous voyez c'est-à-dire tout ça la plateforme on a pour le en aide na bandeko lolo ba mibale ba créer ba tiki bas na bana n'a pas un jour na okenda na otika pe famille est-ce qu'il y aura des gens qui vont reprendre soin na bana ngai point d'interrogation ouais point d'interrogation pour motema mabeza na mboko nzambe na yebite tala mutu aboye bo soutenir ye bino boloba kaka oboye bona ba mérite la bino lokuta toza ko boya ka biloko wana azwa mérite tanga za ko tala ka boye ba biloko boye na ba organisation soki ba nini bo pesa ka ba trophée siko ye trophée ko zwa te pourquoi pona eloko sali oyo eza eloko moko munene o to ko bosa na ka te même bango ba kena soki ba mona ka biso tatukolo moko ya pe apesi pe mbote mais malgré tout bazonga raté tala kaka mais bo edaka bata be président na ebité bo saka ni pona banango ba kena kanchiki to ndenge to ebité bo saka apa kolia bon en fait ya ngana lo basiko moni adas mo ba l'accent ngolo ba mbisi ki l'accent ngopé sangani tout ça qui année passée to ba iboto ça maman on ba veuve une vingtaine de bango kolo ba mbisi je crois vous avez ba image pour balancer to pesa ki maman mon ko ba ki ba maman 10 ba veuve to na ba la ba 20 tout ça qui ba orphelin na ba veuve to pesi bango à chacun ballon et bilamba je crois image aller au loba to pesi mout na mutu ballon ça qui a ballon fonds de commerce na monsieur Aboumès akadi je salue en passant na monsieur va docteur Songaba au peu moins nzanga et puis nzamba za na ba on la veuve to pesi bango à l'insu de tout le monde mutam toza ballon na ye sac à loso sac à foufou na enveloppe c'est-à-dire to pesi yombongo wana banda ko travail nango oboko la bala ba oui voilà et ça nango ça belé vraiment mais to pesi yo ballon le gloire à Dieu sur hôtel moi si à papa chef la veuve maman Charlotte leur la gambela zoteka sur hôtel moi si à nani moi ça fait doudou OK pas na kauka maman comment oteka so OK sur na moi si à maman na biso atika biso Norbert Mikanza na mbinza kuna azoteka na ngamo na sionaki hôtel moi si à ndeko na biso da Silva moi si à ya veuve Lisalangomba comment oteka biloko na asomba na libongo grâce à to kanisa ba maman nyoso bazoki mosa lokuli bazoki ba kitelme belé bango nyoso na grâce à to kanisa na mbongo to pesaki bango ba balo ba teka yango ba koma kosala commerce ozuma to la kisi bango ndeno ko loba mbisi to bon to pesi yo ballon oyo teka peut-être ba na longo mbona so mafufu to pesi yo fufu o na la fufu la loso to pesi na loso transport na ndaka to pesi na enveloppe to kanisa ko sala ki yango wana o sala ki le 28 année passée 2017 au pesaki à l'insu de tout le monde en terrain kanka ba image na yolo pour balancer pour mona et de deux te donner pour primer batuna salle le 1er août to immortaliser qui les artistes et comédiens. Ouais, merci vraiment toza bon dans le président JP Massamba o azali moko ya bandeko ya fondation tokalisa o baza ko sunga ba veuve na ba orphelin batikala baloba tok sunga ba veuve na ba orphelin nzamba ko bosana te akopambola ninge pena fo apambola le président JP Massamba oyo a immortaliser lisusu bandeko na biso o basaka musala malamu bakenda yo pe sala musala malamu biso bomoko mboka tokolobela mais biso na bomoko mboka dans le système to lo baraka pamba te il faut to vivre ba image na ebité kuna la régie mon boss c'est Patrick et maman mobala mbinga engambe ya rotonda to les canons na ba image to la remise o ba pesa ki bandeko na biso ba veuve o batika ba pesa ki bango ba prix ba biloko ba ballon bilamba yemoka lobi biso image fo eloba po bomoka mboka to mona kapena na mise abato ni babuka mona babuka kwekila to leka pena to mona ngo to leka pour votre gouverne
ces veuves-là vont bénéficier chacun d'un sac de riz de 25 kilos. Et il y aura un deuxième lot. Bonjour, moi, cadeau Oyo, et outil la fondation, et ça effort à Baninga. Yangona, et ça air à discours, et ça air, Yakopé Sanania bien. Bondi Mango, pour la relation entre Bino et Bisso. Bato nyonso basali pona makamba na ya fondation Songabao to pesi bino merci mingi to pesi pena mokonzi ndenga telemi awa ndenga ndimi ayati awa amona ke mbala ozo ya soto sengi permission ezate ke to yoko sala mobulu bomoni ango tala ba veuve na biso tala ba mama borfelin pe baza awa eza eloko kaka toka bona. Bondi Mango, l'esprit a bien. Merci en tout cas. De façon symbolique, dans banana, nina maman sans souci. Maman Mado, ils ont kilo, hein? Boy Ambelaye. Bon, maman Lukuli, il y a eu Angoana. Siko, na opesa micro na mokonzi ye moko. Abenga bango aloba Tobeni Mama Doudou papa est le mondial, orphelin papa est le mondial. Qui sont là. Voilà, merci ma maman qui est là. Moi Nansanga, partenaire ya Tokanisa, Yepe Aosaladon, Naba veuve symbolique. Merci. Bon, maman a dit chaud, on a dit qu'on a dit chaud dans le cas. Moi, j'ai cette année pas dans le Canada, en France. Maman, je suis bazouaka. En gros, tu peux si pour aider ma maman pour le bi. Après, moi, pêcher au lieu de me donner le poisson chaque jour. Donc, moi, le pêcher en gros, on a dit que je suis Nazanga, je pêche maman. Basali, la geste symbolique. Liste aux alliés, binonio sur le Gouango. Tolobagi topé sabino mo muke oyo tozana ngo pe pour la fondation azana ngo pour lobilo bolo la paix topé siamo na mission ya autorité et puis la mission ya Nzambe bolo oyo bozi oyo on va faire la commerce pour lobby bolo la paix ya moto bengi batu awa pour ni ndokasi ya biso mokote Nzambe la mona biso et puis tout ça fait la micro na biso mama impala mama ewaso oyebaka mama ewaso te lelo lobaka mingi soki batali yo balobi e yo pena lokola ewaso mama ewaso ye wana vie musa ye wana à l'honneur tobengi le vieux Takinga, l'homme des opérettes, l'homme des opérettes. Mère Mousso Talara opérette l'illésité. Bon, oh, c'est symbolique, Dadi. Sali Sangawa, Maman Ewaso, Maman Impala, Navie Moussa, Takinga, Mutasonzo. En tout cas, Namafura, na esprit a bien dit na Lobaki, Oyo Zabe Fort et Outi en Afrique du Sud, Ndembo Lobi pour Fondation Bandakuna, Ndambo Yangoyo. Bon, Nazana, tous un projet toujours na Makambo Papa Sonzo, Binomo Boyebi Abela, Fondation c'est Loba, il faut tout ça la nyonso pour qu'il y ait des soins en Afrique du Sud. Mais jusque là, tout ça la démarche, ils ont le que c'est le banc la télévision, mais ils ont déjà mon canouké promesse de tout ça là et que ça les manacats de la fondation. Mais pendant le long, tu as dit que Mboutazana ba ordonnance et belé. Bolanda été, hein? Mbuta. Ils ont mingité. Fondation Bandisika,
eza mingi te pour la ordonnance to honorer yango tant komi boye muta lobi tala docteur ordonnance yango ngabi bon bata fondation tant na bengi bango balobi ke soki moyen ezali mbuta soma nini asomba kisi l'esprit a bien mutuna mutaza na sac na ye mais pour eza kilo moyen to pesa mutuna mutu siko te bana bakosalisa bato wana na protocole bakosalisa po bapesa nani na pesi mbote na Serge Mayele na Cape Town bochi komona bino ba bilili ndenge lobi biso bomoka mboka to lobaka avec bilili preuve à l'appui ce que to moni to loba te to loba avec preuve à l'appui ya on a profité de l'occasion na bossa TV na Thomas Peniel abaki petit manga fait na Zakari ba se fait za kaka yende mola kisi tous à la cima na péché mbote mon vieux Thomas Peniel ye bara petno doris na lemba moi l'antique banini bazaro le sanga kuna mamba basilabis babiko oh fala soma laptop na tala kaka vient tique ezaro bomara yo yebi le président JP Massamba to chiko na biso tuna bilili awawa ndenge o dépensa ki pona ba veuve oyo o pesi babiloko donc na ebité bana poto omoni tant que nous le baraboye, il y a Alpha Bokole, Nabi Kolanda, Mingi, ba conseil pesa rebelle, talent président JP Massamba, a sali elo moya bien, a sungi bandu na biso oyo, ba tika bana, si tu nazo beta ka sete na bana ov mowe ya tika ki président na biso na litatuka lombo, a seki sabino trop, batakini malebo, vient na ngai a salela bino boulot, a tiki bana 5. Bana 5 ba petit fo ba kenentiki ba petit fo ba tanga soki to tanga kitenga rolo ba liboso na binote ba petit fo ba tanga na ebité bo chaka pe appui na président JP Massamba bo kangisaka ba biloko bo tali o na poto ki parle susu te kangisa ngo pesa président JP Massamba asunga pena ba veuve ba orphelin ba tikali awawa baza kolelaka il faut batanga immortaliser ba œuvre ba père na bango ba immortaliser ana to kanisa faut ba petit batanga bosunga bango na bo sente web c'est sous communauté congolaise tout o ba siège na château rouge wana bo kanisa mo abiloko ti bosungi président JP Massamba président rappelez nos numéro na yo bazwa na numéro atana to continuer il y a le bigara je crois Guy Bokole Paali c'est un ami Alpha, on tout fait Mobimba, et puis Massamba, et puis je connais appelle mot encore une fois la Major Bissadidi, tout à Guinée, je crois au Tukozonga. Nami tu n'as pas Kinshasa, on a contacté plus 243 90 75 63 53 plus 243 90 75 63 53. Au PCB adresse électronique dans les réseaux sociaux. Il y a un appel ça, sur Facebook, nous avons Jean-Paul Massamba, au monde on a un profil. Jean-Paul Massamba, écoute, tu peux tenir des noms d'amis, nous répondre. Et puis, les réseaux sociaux, dans la WhatsApp, plus 27 83 996 14 35. Plus 27 83 996 14 35. Au Komelingango, aux enfants, aux Zunga, tu as Major Bissadidi. Mais aux Zunga, tu as Suède. Ma c'est dans les on a fait un goma la pesi mbota passa à cause on a fiscal mbp na pesi mbota passa bazana ta Suède bazana tellement bien à Stockholm wana puis botuze belé so nous on Massamba c'est facile bata Suède na pesi nos références bo benga ka fioti ngoma azana ebi makambato kanisa du début à la fin Belgique Paris Hollande Guy Pabuta zakuna ba vie mango bazakuna toza ebele ba kimbanteke bazakuna ba Jani mon ami na pesi mbote faille parce aux allés puis ça mo ki na pesi mbote donc baza ebele boko contacter biso ceux qui bobungisa ba numéro bango ba ko pesi numéro zanga ata na Congo artiste comédien nyonso Congo ayebi Massamba ta yebi to kanisa à moins que ça la ironie mais mutu tout bana ba président la bango bana la président Masumu ti la président Souka ba yebi Massamba ba yebi numéro ba yebi so zéro to numéro ba ko pesa c'est un peu ça. Bosunga président JP Massamba wana buchiko solo la déjà a solo li pena fungoli jeu yena ngazabo amelakate yo kalibula soki ba pesho loko li yango omeli bat ba mona raté kalibula za motema ko funga maloko la président JP Massamba tu fais que toi là
basunga président Massamba te et basunga tokanisa po quand on dit tosunga Massamba quand on va retirer la ngambongo po damango voilà non mais so mutaki ko penser même Bible lobi na Jean na Jacques mutu oya kansaka ba veuve na ba orphelin azara béni o mutu to pesa veuve na ba orphelin ko tanzambe nyongo Massamba te ezaka institution o ngana ro gérer pour ngana ro chapeauter ngo bosungi nde to kanisa o non to kanisa o za bien botini el mbongo na bino botini biloko na structure neti na pesi le 15 juillet tous en activité mon nene o to sala to beta mbela Jean-Paul Mayata de la foi yem ta okamba biso je crois ba ebi Mayata de la foi la pesi mo pesa ali pasteur yem to okamba biso na journée wana titre to pesi thème wana soutenons le veuve et les orphelins des artistes et comédiens décédés yo yebaka artiste moko s'appelle Sarayo akufatika bana jour wana kanga date le 15 juillet ils ont intérêt kankara na yolo to cha podium somba logo na ngo sac à l'os sac à farine chemise à bio na pour veuve orphelin ba pesa logo e mabete et logo na motuya otine ba numéro na pension et comme ba qui de droit to y na ngo jour wana en plein jour on a invité nous broya na travail quand to ba ngo un certain dimanche to nyango dimanche à partir de 14h passer Mayata au Kambabiso no ba frère monsieur bozala wana pour ba beta nous le to kumisa nkolo ensemble ba veuve na ba orphelin na ba artiste nyoso Congo boyebi ba kozala jour wana oya le 15 juillet pour tous abandonner bino to pesa ba veuve na ba orphelin le 15 juillet biso tu to kuta na terrain kanka nenga ka président JP Massamba a bêtise te to kuta na wana vraiment la profiter na lancer mbela on a bandi retour ba sala Angola na zo mona ka ngandama Monique na Luanda place na base ya bandi ba kino ba kuta na to damara wana na roya Luanda nene ebiseke bino ka nga mère na ngai azawana ngandama Monique na roya pe wana na kozala wana vraiment bibliothèque internationale venanga Joao Ndombele ba coopérer na boss direct bibliothèque internationale venanga Joao Ndombele ve Joao za muta mbongo to soutenir pena to kanisa za pona ba comédien oyo ba kufa batika bana donc il faut mato kanisama to simba to bouger to tchatcha ba maboko et sunga pena bandiko nyonso to batika bana bango bisika basala ba cimetière na mboka ba wakuna bakoye bakeno awa ezala bandeko batelema pona basunga bikela moya nzambe batika vraiment na sepeli makasi vraiment président JP Massamba na initiative oyo na habité to continuer na yo to betaka masolo na etindaka ndenge boss lo ba petit mosaleli ra maloba na ebele boss na koloba bla mingi to za mieux placé pour na propose biso ba détail ba marambutu na habité est-ce que to kanisango ezaka pona ba kufa to pe pona ba comédien oyo bazana on peut vivant non to kantiza pour ba kanisa habito kanisa tout le monde a censé faire kanisa même yo pe soli le monde kanisa ba tunayo donc après ali na ko kanisa pe na ven kanisi bet na Londres na moni Nadine la Maya na kanti bango vous voyez na kanti na Angola ba Serge Boana Solution ba Massamba Carlos ba tellement belé ba C8 Sébastien Kingwati nazo kanisa bango ndé la kanisa ki docteur Robert Makala songa ba on a Pretoria la kanisa ki Gipa Binto ndé la kanisa ki mutunanga na Canada Gimanda ndé la kanisa ki Jojo na Canada ndenge pe na kanisi moi na nzanga Betoel na Canada na États-Unis ne ba songa mbeli ba Ibrahim ba Chico ba tellement belé pour tozo kanisa ça dit to kanisa ka ba to ba kindete et là les besoins primo to kanisa no ba veuve na ba orphelin so to kanisi ba ndeko na poto moni et là o mutuya le longa na okinde na tiki mo sta mo ba souffrir mais yo za envie o sala o za mbonga nzonzing mais ce que mutu mususu o ya ke to banan to tanan ba ndeko na biso ba kende ba tika bana to sungi bango sur ce nde to yo kanisa ko ba to bazana bo moy ya mo to sala ba film to sala ba voyage to voyage ba kufate passer Serge passer patron secrétaire général na biso to sala voyage na ba Congo za contact alors que siko lelo ana braza après sur la semaine prochaine na Angola ko zora ba contact ndenge nini maxole ko salama na cadre toujours tozo kanisa bato baza envie to yala ba matos ne to yala ngomba no sala ba film ba tourner ba zora ba mbongo et puis tout ça ba festival peut ko tsara mon pour ba vivre c'est un peu ça. Est-ce que dans nyonso bozo sala président JP Massamba
est-ce que déjà vous contactez le ministre de la Culture et Art pour ba acte au bozo sala oyo pour gouvernement pe achabino maboko pour bo aider bandi ko na biso oyo ba kufa batika ba mabota na bango ba famille na bango lelo na ebiti est-ce que vous contactez le gouvernement ministre de la Culture et Art pe sonam band le feu banza mokalai na contactaka ye mais toujours suite favorabilité et puis année to tiko comme la madame la ministre oya sika peut-être to la suite rosa to comme la entité presque nyonso na ma gouvernorat to comment suite peut-être favorable peut-être bazo comprendre to kan sabiente bon peut-être sur na chinois bana ba zapena le kanto madame bolo wa zapena mona mabele peut-être bazo comprendre ngote mais peut-être avec le temps ba comprendre l'initiative les anines et là peut to beta pena motuya et gens bango artiste comédien la plupart baza miter mabe on le bango moko baza miter mabe makasi mais to lobela pe makamo ya ki mutema mabe ya ba comédien parce que au monde là to stali oyo ba on est baza ba bénéficiaire parce que on se rendre compte collègue nous bono sali musala exemple bo akufa tiki moi na moto peut ça rendre ça nous du sundet azawana camarade no wa na théâtre be zaranan na ebita mutani na théâtre camarade intime et ça la paix à son âme manager mutaya na ye fait manager kufa so faut pour bango ba toro la bongo na pesa ba cas particulier ye faut pena akota la moboko ya masolo donc abeta kapena c'était pena donc ya liwe ya manager tika bana au moment où il peut être na info ko sungaye moi na otime na kata institution na to kanisa fondation na et gens en aide sunga moi na ya collègue na pour le peut okinde au juste que na groupe salongo dis-moi bango tu fuba ya bata pena coup de pouce ya ma casse na parce que tous à peu près 27 personnes au bakufa na groupe salongo 27 personnes banana ba bébé ti o mata 27 personnes mutasuka kufaki ezalaki mama solo akufaki l'année passée donc tout le bas bango pour na fuba s'impliquer ma casse parce que ba perdre ba collègue na bango oui na groupe nyo so Congo amuta kosote oyo nyo so kale kufela moto so ke na groupe ya esobe au monde ba kufela petit 990 na ngaba comme kimine goya ba kufela groupe ya esobe ça va faire succès ma casse kadi petit kadi akufa so ke na groupe sans souci yemoja monima koya et puis ba koya ba mi balé bakufela ki pe testa o azaki ankabe pa président na biso ocho tanga kombo fioti ngoma akome na groupe sans souci tu imagines bakufela na batmon groupe nini oyo kotanga na Congo te bakufela bato te auquel ba groupe nzoyi non parlons même pas auquel groupe groupe salon koloba même pas auquel ba groupe même il y a vie de loin bakufela petit na biso to la dernièrement wana ngaba dikando donc groupe nyonso bakufela moto okena eso sai akufela ka pe masiri kati oui Joël Masiri ka kufa masolo pe to beta te donc elekaka inaperçu mais gloire à Dieu to kanisa parce qu'il y a un Rachel azama moto kanisa et puis azorablo o sengele pe la ba ko soutenir bato batika biso est-ce que excusez président est-ce que Masiri ka patika ke moi na to ya botagité Masiri ka tika moi te mais na to kanisa bozo kanisa quand même famille na tout à fait parce qu'il y a un Rachel j'ai besoin d'interview dans ngaba to kanisa famille na bango ndemo to kanisa visa pas moi visa lekine joli wale la ya ka bomona ngena be les mazali pa loba otala me bomona o ya pembele ya visa pas moi zo loba ndenga zubiloko vous voyez donc mututu na kati ya troupe nyonso ya Congo bakufela moto soki yo bakate collègue na yo ami na yo akufa parce que yo oza moto liboso censé faut soutenir to kanisa po tozo ko immortaliser bango mais tant yo soki ovandi bouche be ba ah mama to kanisa na te mais zo bosa ke un jour yo kinto kanisa yo na papa na ça il y a artiste nyonso ezala Caleb Coxon akufa Caleb oui snack nous avons la troupe nous Congo otanga na sauté kinga na kufa prince diri ba kufa ba lokula kufa te groupe nzo les abeilles nsaka alela camarade ne mambriko ke borbote ba kufa ba te bele ba kenda tu imagines tous à conscience est le bossement bon artiste prenez-vous en charge boza mato kanisa na mitema pe ezali loko na bino po olingo lingate un jour to kanisa rayo ne to kanisa ki vena bisa kufaki na Lyon adios akufaka na Lyon zalaka ate veki kwa nganzala mais to kanisa to kanisa parce que le PM da format vena bisa sans souci. Oui, merci président vraiment tous on continue là biso na bomoko mboka to loba avec ba image preuve à l'appui
Donc nazopesa merci avant tout dans l'image, nazopesa merci vraiment la mère nanga Kijalik la France moninga maman Laure, mère Kijalik la France Doris Malemba yeyo. Village le Momo la Stockholm né lo bakaka to kutanga biso tuna village le Momo la Stockholm wana Suède to vanda kana pour la masolo plane za la wana na bossa NTV nanga Thomas Peniel, venanga Thomas Peniel za le la laptop la za mona nchiki banini yo yebika venanga Thomas Peniel. Donc na pesi vraiment moto sous na boss tangai mon boss, mon patron, mon bala mbinga munene atonda partout banali nzaka tina suki mon boss Patrick Momo na pesio mbote mama alors moi ça zanga lisomo na pesio pe mbote mais biso bomora mboka to lo ba trote biso image preuve à l'appui misala malamu ya président JP Masamba yango mimi biso awawa boss lo ba ki boya bosola na et pour ma pacha bete que on c'était mais to balancer sur image oyo bazaki na marche de santé na bango babandango na Willery malembe donc molo tina terre kanka dégâts ko santé to zona nous moi image la marche de santé et puis na ba intervenant au bazalaki wana et puis to rejoint dans après to les gars balobaki ke lelo tokobeta masolo ya tokanisa tozobeta masolo ya tokanisa mpe bino nyonso bozomona baartiste na bino oyo bolingaka mingi baza kati na esika oyo donc bokosepela makasi tobanda bana na Willery ti toyei kokóma na place des artistes en tout cas vraiment bandeko na ngai lelo eza mokolo moko don nayebi te bozomona baartiste baleki tellement ebele awa tozokontinue na bango tozomona bango wana tozokende pa président na biso tozomona bango ba président bavandi na baza vraiment ba président belé ya tokanisa baye na marche lelo vraiment bonjour Pakoba. Bonjour. Lelo tomonyo na kati ya marche de santé ya tokanisa et pona yo papa ozoloba nini pona marche wa lelo? Non nazana esengo makasi pona eloko de salami et ça m'a raté mais soko moni muta sala eloko aboye faut to pesa makasi biso to soutenir pour akene liboso. OK bon siko pona bato bazali banda bato musupe bana ko mona loko esa na ba ventir mais lelo tomoni pene ke za réalité olobi na bato ana nini? Bato libanda ba moni déjà eza solo makambo eza solo donc mutu wana za muto to soutenir eza mabete eza malamu bango mo suba moni yango eza solo donc ba soutenir. Donc président JP Masamba vraiment coup de chapeau à vous initiative au Kenya vraiment. OK merci. Ça détermine comment Dieu est avec nous parce que Bible lobby c'est lui qui donne à l'orphelin et à la veuve prête à Dieu. Le rôle en Nzambe atikala kana nyongwa mutute azong c'est la bisoka donc résultat nango yango. Na monyo na kati ya marche ya lelo pona yo elobelo noni kitoko elobelo kitoko bien c'est que na kati ya likanisa nde oyokaka ke batu baza ndengo oyokaka JP Masamba sali tokanisa pona ba artiste comédien et c'est pele saka pe bino kuna na poto makasi tu as commenté c'est pele saka makasi. Ouais, tu allé porte-parole vraiment il y a association de Kanisa. Nous molé nous avons la marche de santé pour nous Kanisa bandeko au batika biso et puis kosunga ba veuve oyo bango batika quand ningi za la après to beta match ba mona makamto ningi oleka. Tu dis qu'avec soutien na bino suta bo baksa sou un plus na bino na ba conseil na bino et ko sunga vraiment to Kanisa et que liboso parce que non ba œuvre bien il faut soutenir yango ezaka pona biso. Ni JP Masamba zaneka échantillon aza comédien te aza mécène alinga biso mingi yango asali a initier loko oyo tokanisa pona bien na biso donc ngana obenga na ba comédien nyonso o ba vena ndaku o no banzimi tokanisa te baya et na opona JP Masamba te lelo biso to ba mourant tout homme mortel le bito okufa so to kufi ba na biso otika ndenge nini omoni so soutien mo reza na sima esa kitoko. En tout cas na sepeli mingi na ndenge na sali retrouvaille na ba petit nanga o balandi musala oyo biso ba yaya to bandaka en tout cas na ne sengo ya trop ndenge na kutana ba petit nangai et pesinga plaisir na pesi nzambe merci. Merci président, merci vraiment, merci na bandono so Cholanda wezaki marche de santé o to bandaki na Willery to sukisi yango place boti kotala wana terre kankar bandeko bayaki ba sepelaki bino omoni ambiance ni ezaki na marche de santé wana po biso bomoko mboka to lo avec ba image à l'appui toza sur la président toza développer makamno so o toza yokara na tokanisa yango to na source ya tokanisa représentant lango yo azali awa le président JP Masamba
automobile biso moko motema malamu na ye yango boti bambuma elongo na équipe ne boma ba travailler na bango président Massamba toujours évoluer muke pe to chitaka vraiment na ebité ba plateforme on peut bino ebimé belé vena biso chaque Congo pe azana oyaye artiste à danger toza omonaka ye pena tomonaka ndenge asalaka ba boulot na ye tomonaka biso moko presse tozalaka wana mpona kotalaka mpe komonaka banani bazosala mosala mama Nosanzo pe kote na ye pe asala pe ya ye oyo mama Nosanzo namoni ezali pakosiko toyebi te ebimi mpe ebele tomoni su ya président Masumu eza ANTPC ya président Masumu ANTPC na rappelé bat nyos tout ANTPC eza ya président Masumu to yebité président JP Massamba ba plateforme wana nyos tout wana ba bureau nango ezalaka wapi et puis boyoka na ndenge nini est-ce que yo kinda na ba bureau baninga to baninga pe bayaka na bureau no bosaka ndenge nini nyos eza ko wela bambongo to na yebité po oyo bureau yo pe pe bino pe na tokanisa pe bureau ezali sko na ebité est-ce que boko sangana te bino nyonso ba bureau boka bongo belebele bongo point. Oui, merci beaucoup. Moni Tanguy Nosanzo, merci na pesi mbot pasbali et peut Tanguy le président Masumu, Tanguy mon ami Sara Congo. La plateforme nyonso wana NTPC, Pakosiko, artiste à danger. Tout ça différent dans ton canissa. Faut que tout ça différent là-bas. Mais bon, on peut aller dans l'artiste tout à fait. Aujourd'hui, à nos Sanzo, on va y aller pour éclaircir. Il y a aussi le même rôle au Masumu à la NTPC. Au moins, bah ali sur le terrain de la station de troupes populaires de cinéma au Congo. On a NTPC. Sauf que n'a pas Kosiko. Et ça sera la troupe théâtrale. Donc c'est-à-dire n'a pas Kosiko. Na NTPC ba sala même boulot. Aux artistes à danger liés azali chaque Congo il y a aussi en dehors au tout ça la raté. Bisu déjà social. Bon bah socialité. Vous voyez, bah on peut être troupe na yo, au lieu pour la bonne vie na yo ou ça dérape pas la bango, bah on est comme nous un point et bas. Donc président tout selon moi bien à Malembe. Olobi président chaque Congo azana artiste à danger aza socialité na ndenge nini na ebité ya ki parakaka ba poto mora mingi ya beta kasete ko to ba ndiko ba musicien ba comédien na monate mais na ebité par rapport ya bongo to ndenge nini ye azali ya mélange rani blo ye elle peut être mutarobela ba bengi ba tinil enfant azui asalene asungi mutu alobela mutu alobela mutu akufi matanga basaba cotisation bazinde la rapmi lekeli mutu azui blo ne ndenge zala nango mais tout ça bongoté tout un homme va veuve les orphelins tout ça ONG donc biso le capitaine tout ça ONG sans but lucratif bande comme ça tiki mo bazala nango soubassement politique na kize mutu morote to li différent la batunyo sona mais biso ali kino tout ça la purement social. Il y a artistes et comédiens. Pour l'équité sociale des artistes et comédiens en RDC Congo. Donc c'est-à-dire, vie na bango, makamuna bango, vivant naye, na kokufa naye, to kantiza naye. Babi adazi wa mongo baba olaka na nkema bofoko bomolo. Nkeme zano la ba producteur bana mai. Na biso nyos. Leo na yo ça so film. Na ça si film na futur caché na kiei. Mais ce que belle telinga to ebi. Oui, tout le monde va te belé parce que nga to alira na festi film to jouer to kiei. Mais bo foko bomolo biso lo wa makaku wana bo foko mbolo wana to so la fondation to kanisa. To ça ici au film to za no tango zo bela to zo petango tika biso. Total c'est arrière plan na l'autre qui veut venir orphelin to encadrer bango. C'est un peu ça. To ça tellement différent bango nyos. Donc vie ça bongo c'est après ça. Le biso to qui est purement social par rapport à Makamunios. Le biso là bango a une grande différence mais tu travailleras toujours ensemble sur l'activité culturelle pour aussi batunyo soana anosanjo pakosiko et puis aussi kingani bon c'est pas to kanisa. Vous voyez tout le monde comme ça parce que le pakosiko anosanjo artiste et comédien. Sur le là quoi to kanzete. Oui, bon, quand
Solo président Masumu atiki biso to kanzete. Bo kanisa. Ça ka Congo lo ça ke to kanzete. Bo kanzete. To kanisa. Donc c'est que plateforme la bino eza rôle la papa ya ba plateforme. Tout à fait. To sangisi bango nyoso ti bango place mo to za ba social. Ya lobby bandeko. Président Juma Mouna na Afrique du Sud mo konza bala mombele tout kuna la pesi ombote yo mo moni président ndenge a éclaircir biso même chaque Congo akufi na ye akoya kaka awa na tokanisa po akotika pe bana bakoko bandeko yo pe président ani osanzo soko kufi na toka c'est que ozaloka la tokanisa ata okimi oke wapi ezaka système mutaki makanzambe te ndemo na tokanisa ozala kata tokanisa na ebite président to toujours cité pena malé mais na obeta septembre ba conflit ezo régner na kati ya bandi na biso ba comédien na ebite na zwina nuka ya président Anya Osanzo na président vice na président Muyombe gauche na ebite soki na bosani pona yoka ki vice na président Muyombe gauche na zwili sous côté ya président Masumu siko na ebite course au pouvoir ngo bazo wela wana eza nini fallait ba sangana leader azalaka ka moko. Na habité non normalement le président Anosan. Non, Anosan nous avons un plateforme là et ce le président fondateur il y a pas Kosiko yé mon a créé le on a ce qu'on a renommé et c'est aucun NTPC c'est le président Masumu. NTPC va créer en 2001. Il a créé en Siko continue à créer le on a président na la yebi na Congo awa so bazo tanga président numéro 1 il y a ba comédien tout monde a président Masumu. Lele comment oh président Masumu azala mo eloko na ye président Anosanza roya te na batu na ye tozaki le 30 biso tambusa micro na biso moko mboka to mona bango ba yate to ebite po anini baza binemi jire to ndenge nini po ya mamba bulo po biso tout na théâtre bon omoni bato et pour mes amis congolais ezaka ba in standing pour me lire ba vanda esika moko eloko na pesa ko ndakisa eloko oyo Anosanza zo sala Masumu passe à la rango. Oui. Bon, on va dire qu'on a troupe théâtrale. Il peut encadrer la troupe théâtrale. Parce que bon, on va faire pas avoir featuring. Bon, on a évité le leadership là, nini. Parce qu'il y a le président, il y a pas Kosiko, il y a le président NTPC. Nous avons le président, il y a Tokanisa. Mais biso à Tokanisa, Tosanisa Banonios. Et ça la Masumu, on a pas la biso. On a la Nosanjo, on a pas la biso. Au bas, on a pas Nosanjo, bas, on a pas Masumu. Oui. C'est international. Tous le président Masumu. Azali membre. Tous les secrétaire général na bango président Elombe azana kati na batu tout bazana kati tokanisa siko leadership ba wela ni passe ba plateforme différent il y a na pakosiko il y a na NTPC ba wela le rotin dimanche face à la collision so il y a un problème ninge président Masumu benga biso di ni tous les activités tout ça quelque part sensibiliser bana to bengi bana non oui, j'ai ma domaine artistique, football à la wana. Oui. So en métal social, n'a pas la bien à présent. N'est n'a la social boy, n'a pas la posa boy. À ça la rapango, vice versa. De tous ça ensemble, tout guide andé, en ça qui toque ça et vivre. Mais c'est ça va tiraillement et c'est manété. Nega wala ba en Afrique d'ici tout guide à président penaza na moi la poto atambo la rapena, togi mla to sentir tout guide des ali na lobby boye na mukuse. Pour okende pena polémique très pour oye bat bazar lo ba nga za muta ba polémique na swani saka batu or nga swani saki batu te so ki vient na nya swani ri wana ye nga la swani saki ete président toujours chitara mukie pour toujours kenda déjà na suka na ebité est-ce que président Masumu mandat na ye esi la raté atingama na santa to ndenge nini po ya longwa te tokaki abozaki fallait élection ezala awa élection leka ba voter président sika mais to comprendre te élection ngo to yebi kuta lisolo te ce qui ba triquer kaka ndenge to mesana ba tricage ba lekisie na yebite yesko mandat ezana limite to ezana limite te to comprendre ja erango yango. Bon en fait Mametali Masumu na plateforme sous na plateforme sous mais on a yebi o tshona mutu ba téléspectateur ba otala NTPC zali Masumu ta créé yango. So boye barango te boye bizali ye mutu initiateur alors le président mais le président fondateur isa ye isa mutu musu te tu robeta mabaku isa ye mom ta créer association wana azali président fondateur vu son âge abi alembi a travailler mingi alinga se retirer na ye mais rotika président fondateur mais tiki président muso chapeautaka isa pela mabete balinga basala ba élection basenga batu je crois babenga penga ba postuler mais avant postuler l'association moko il faut la membre. Oui, la plupart au tika ba candidature ba membre te président ça il y a za membre
Je pense pas. Parce que bon, il y a un membre. Aza membre, a kende pe kotika pe candidature na ye ba pointa vie ba boaka pene le. Membre au s'adhérer ou s'affilier na quatre associations. Même tous en tokanisa. Ceux qui doivent passer l'élection, tu dois être secrétaire général. Est-ce que tu as battu sur le poste artiste comédien au postuler? Non. Ou azali membre total na fiche na mission à s'adhérer. Membre après la condition mentionne il y a en règle. Donc on a droit il y a qu'au postuler. Donc c'est statut le bien bon. Jamais plus vous peut être à Boza battre régie des eaux. Bon ça là comité de régie l'élection par le président m'a dirigé bien régie ça. Boza battre SNEL. Boza n'a pas bonné sur le roi bien Boza pas bonné mai boya non. Nous avons membre nous travailler pour notre bon PCIT. Donc tout la plupart je m'excuse ba d'autres langues. Bazaki ba membre ya NTPC o ndenge na yoka ki pa lule et puis pas na yemoko pas na tout la question. Non, la plupart bazaba membre té. Mais question pourquoi on dit qui va postuler peut-être bon tu sais que tu baya et puis tu vois oh azam membre chose membre te va déclasser c'est un peu ça même ça là-bas députation mais vous avez la carte électeur était vous avez unité on postuler que la députation té parce que yo la carte c'est moi outil dans Bujumbura vous avez la carte on a pas postuler na ko mara ba voter pour na député non na bi que président ça c'est déjà aux réponse là yo biso micro ezalaki etambolaki toyaki tosololaki awa avant postuler faut zala membre comment aux hommes de régie des zones ngoko tamramba sinel simba te il faut zala membre au s'adhérer pe au s'affilier kuna donc pour ba contaro pena que non oyena candidature na yo ba robuakisa te mais pour la tokanisa oza na yo mais pour na postuler na plateforme ya président Masumu il faut ozala nani membre na betelango sete pena makasi place wana parce que bato beba na ignorance bazolo balobo présent ça ba boa kisi te bona boye biso bomoka mboka to yependa awawa to sololi na président wana eza bote parce que ngana tunaki bodo na tunaki président Masumu na tunaki bato tout même lule ba on est ba pesa information parce que na porte parole na bonté besoin na NTPC ça me concerne pas oui mais du moins que tu as humain et puis ngai biso nous affilé par na bango nous sommes reconnus par la banque. Il y a des conditions. C'est ok, donc on va postuler par la banque. C'est tout à fait normal de nous faire biso. Et là, nous sommes pourquoi postuler? Si vous allez membre par côté, est-ce que vous postulez parce que le à nos sanjo monta créer et ça y est ça bord na yé et ça bord na yé bango faut ba ya bata mon idéologie na yé so idéologie ça XY bon la nenga kumeli bino so idéologie na yé bon ngana ali mutu ya XY mais bon ninga mutu X c'est parce que le visionnaire c'est lui oui qui pas consigo ok on a vision na yé ninga mo créer to kanisa na la vision na ngana zo benga le ba boss ba parti ba na souhaite ba ko soutenir to kanisa la activité on a son nzambalo la bête wa mutema ba senti que non ba za pena ba boss ningi zolo ba wana asa boss ya solo wala pena ma sécurité mbinga mulai mbongo na tai na yi ah bah voilà ningi ba begi patron boss mbinga mulai na Suède ba boy ate o yé peut-être le 15 juillet o tini ba cameraman o tini délégation na yo ba yé ko soutenir ba veuve leur faire to loba et le go bomoni oyo saka fufu oyo saka mbala oyo saka huile oyo le go boy mutapesi yango notre boss Patrick est Momo direct. Mon frère Patrick a pesi bino boy. Nzamba lo la pas refonga la porte monsieur pour la site na bino. C'est un peu ça pour jouer to inviter ba site nyonso. Na ba patron na bino na ba nani. Boya bo soutenir le veuve les orphelins. Merci vraiment au tozali bon la présidente JP Massamba toujours au Chitaka. To kompela to kende penande na suka na profiter na occasion repé sa boss na Patrick et Momo Mbote na bosente village le Mombo na Stockholm to kuta na rawana. Donc pour na routine na bilo na Suède mi yibi ba comme be na Suède ba escroc ba bimé belé mo yibi balinga yiba akosi yo eza fret aérienne keba na fongolo sikoyo. Tozaka na fret aérienne moko Transmada na Stockholm donc ce ngo frete biloko bandeko no bazongo bien fret na biso ezaka moko fret aérienne Transmada na Stockholm wana pena ba yiba raté vérité polele mais ce que kele na trace aérienne te Transmada ba ko yiba yo mi yibi ba koma la Suède pe ebele venanga pratique moment bika agence eza moko obiso bomoko mboka tozaka ba matériel yaka ba biloko par-ci par-là tazo omona ka batukuna fulu na kisasa bazo biloko kaka na Transmada ba freta biloko kuna kitoko na biki ngape laptop na ngezawa na pona ba syllabus na ngai na fret na ngai pe na bien o ya sir o ya siraka batu
hein transmada to tinda biloko na bana poto tout ça conseil gratuit sur bosani keba ba escroquer famille ba lela ba zwa kolite présent nayebi ke bosa e biloko ebele nayebi te bosali nzembo ngo banani bayembi yango na va to balancer na image na lingi yo moko ozala vraiment franc ko solana batu kena batu tel batie ba voir bolua ki ba musicien to ba ndoko biso ba comédien de bayemba ki yango po et sobe c'était chanteur aza courageux ya ça il peut courager pa yemba nayebi te ba essayer bat bayemba ki yango to bolua ga ba ndoko so ba musicien bomoni nzembo oyo nga benga ngo o jiba le ba chef d'œuvre lelo artiste ko nae mais ba œuvre ne kendaka te to comme un système au soki ndeka kufi na monaki bandeke boso ba kufi ba koti studio ba yembela sans souci ba yembela pe mama ba yembela ve mundanga ndanga vous voyez muso akufi ba koti baso ba yembela mutu nzema na mona ngo penza eza bien te pona nga conception non pourquoi ka soki ndeka kufi faut ba yembela c'est ba yembela mais tant aza vivant ba mi mérité pona nini yango monaki initiative na nga non tokanisa toujours na vani na boule na bino na voyage na été bato oyo ba s'immortaliser ba mota baza en vie kolinga to kufi mutaye melonzemo yo moko oza chanteur te mo yemba ba ndenge na yo na ndenge ni to sali nzembo to pesi ba répartition ndenge yo tshaka ka voix so ko yemba te takata komba ba artiste ba kenda yango monaki to banaki na bosna Jean-Paul Maître de la foi mutu nzambe afongola ki piste ayembi te mais alobi maloba nzambe na kata nzambo to kanisa ba artiste ba kenda de so la nzembo bo mona ki nzembo ki très profond to zongo pina na kata sous-sol nzambe inspiré biso tout ça la nzembo to zana pasteur Maître yemba Yandi Mosa yemba artiste metteur le garçon sur ça yemba Mamé Pela yemba Zidane yemba Seta yemba pasteur patron de CG yemba na John Elos yemba Esobe ayemba Ale Mabana ayemba Nani Susu ayemba Papa Henri ayemba Ginola ayemba Papa Makaya Mayuma ayemba tout ça sous na nana biso moi maman Maria mutama catholique comme kimina susu ayeba yemba oui donc baté belé baptiste ba yemba ba le sombo ba préfi banani papa koba ba yemba ba s'immortaliser bango moko pour le autre artiste qui papa je te dis nzembo na journée mondiale à théâtre yam te betengi na ba chaîne to le artiste ba kenda to kanisa misala na bango e kokufa te pour artiste so kasala ki misala na e l'autre travail doudou total théâtre qu'est-ce qui se passe total théâtre oyo banani basala bamonzele basala total biloko oyo et le mondial basala la chaîne d'or l'artiste ne meurt jamais na nzembo ba ntsaka la leli camarade mambriko ko mono ye boole boole na nzembo mona ba simiser ayembi mundele ndombe Kalem o ba bosana personnel akufa depuis 1978 et là le 1er décembre 78 via Tigabiso l'autre ba bosana ba toa milo mais ka to kanisa to kanisi bango ba yembi bango to immortaliser bango il y a une ambiance totale bo vanda ba botanze mo mtatala aza consider mona mayele nini to tsaki na nzembo wana o lelonga pe basamba na okindi bokantanga na nini to kanisa. Merci vraiment, on appelle sur ce mot Eric Momo, il y a parti Momo Mobile, il y a Merlot, moi ça zanga les sous mon appel sur Mote. Au moins les bisous na Momo comme Boka, tant que tu obéis à l'isoler l'eau, tu as au monde à rapper. À complicité dans mon boss, hein, mon boss, mobile à Mbinga, taille, avant la tonda, patron poste moulai. On est la boss de Minga. Ça on est la réponse à Pessanga boulot. Nani boss qui nani, vraiment pour ne pas boire Patrick Momo. Accord ne sait que je vais dans ciment papa Patrick tel bébé ça va vivre dans le gars yo qui parle bangoté on va faire du dunga foraté on va le mondial té hein on va mambriko que boire boire té ba vélo couli on va calme bon c'est pas là été telle ta famille ya bana sonde bazo nyokoma mambo chaka ça théâtre mamba chako boye bien tatuka lombo papa chef ko quand ça ba toi té kanisa nzamba wala za aza boss wa poshi mulai ya Patrick Momo poshi mulai za sugate iza ba bango te ba poshi toboka kala
mbo akufa kombo babambaka la porte on a chez monsieur ça na ngwe loroté nga la beta katolo pour la boss na ngai vraiment biso moka mboka nde to lobaka kaka mbanga pasi ibilili nde lobaka tozo na nzembo wana ya o basela ki pona ba comédien na kati ya plateforme o ezo kosangisa batu tout tokanisa ya présent JP ya présent JP vraiment tozo na bo wana on se retrouve tout juste après to les gars dans le motoka mandita ça fait 3h30 à côté de tant moi ndimi tout ça là SOS tout ça le lot partout dans le monde ba bengi le maman à comme la station fallait à comme dans le lot mona ba maman ba sala kala mais ba bossa na bango le lot man travail dur à agent RTNC à ça par-ci par là mais il les oubliettes le personne maman la kanimisu to bossa na mais la biso la to kanisa le roi dali membre na biso to kanisa to bossa na bango yo ki kutu maman ndita to ça maman impala maman Iwaso, Bazali, maman Impala, Moussa, banda va théâtre populaire à l'époque. Mais sur Talibango, même pas Kokanta maman. Très malheureux vraiment. Même collègue, même trop couteau. Tu as le papa chef, ah c'est que ça va te nyoso. Papa chef a Koufa la groupe Simba. Papa chef a Tiga moi Sinae. Maman Charlotte. Maman a autant qu'on perdre même moi l'année après le voir papa chef. Non, qui parle bango. Même toi c'est pas la papa chef. Mais le papa chef il ne plus. C'est bien un truc par là-bas, mais tu as dit pour la maman Nzita. Maman Nzita, tu as la film moro automoni et qui diffusé même la canal plus awawa. Tu m'as dit que tu as l'ambition tout awa. Et ça film moko si je me trompe pas vive à la riva. Ba maman n'a pas si le meilleur ou à bango ba koye ko pesa. Ba laxi de quoi que ba comédien congolais ba capable de tourner pe ba film ou à haut niveau. Maman ça qui filme voilà et puis maman comme dans la situation où il y a AVC et bino tokanisa boke ko sunga mama mais na ebité bandeko ba salisa mama film wana eza ko leka kapi ba droit d'auteur pesa la ba poto to yebi yango bandeko wana ba sala nini pona mama ta ko kanisa ta mukie boye ba kanisa raté yango na yebse kiyo boleka na nkema bo foko bombolo bangala so baza batali ba comprendre mamona na loba bakana ba se retrouver voilà baka ba comprendre ma on a lobby c'est à dire tant politique azoya aye ne rappel sur caché film ça en kalat a foutu au caché naie il y a zuba biloko naie on a ça kinde a kozonga ga le sous te point hôtel so yobeli non mais biso la force kanisa tout ça la film était tout ça on attend à filmer tout ça on attend à passer tout ça on attend à bisengo to kanisa ezana yo nous on le ba s'adhérer massivement à to kanisa parce que ils sont vraiment Italie bango moko et plus maman Italie en plus plutôt maman Italie bango mon artiste yo va pas cacher on aura combien $50 mbonga ba bombo siko yebisa ngai ba mo botuna kabino te botuni te bo tete ko kufinga nini bango ne ba bebisa ba jewana be botuna ngote o capital j'ai bolobela ngo ba journaliste et puis na bibo ba comédien pe ba boma pe musala bango moko azuma John mo ba producteur abeng ba masene ba ebani ba sali film bino bango mo ba bomi pe musala te bon en fait ko so tu jote mutu to za censé na banga ba moi si wa balite za ndumba moi si n'y soit balité ndumbe za njirte c'est-à-dire nana zumutu o avandisi talati a nota vananda ndemo be patron la bino Patrick so za madame ni ndako de madame abalae mais sous bandego na biso et so marane net singa na ye de na do bien na ah politique la film combien pesa ngai mo ga pesa déjà pesa ngai mbongo ngana jouer par exemple ngana ina pesa exemple $3000 na budget na 3000 4000 habité yo le grand à $1000 ngana bête bloto na ko ça c'est vrai aux UPPCA ndenge lo baki ndenge pe asale yango on est au te biso za système ali kelemba c'est-à-dire ba jouer pour nanga ba pesa ba transport jour bon ba na posa ba jouer ba ben pinga il a participé à comment ça va transport ben on peut mo li kelemba Christophe peut toujours muso la Christophe peut trouver na mbinza na hôtel maman maman Nzita on attend avec Christophe Petit a terminé à rire à doit battre ok ne va pas sur aïe que tourner depuis ton 18h tout le monde va payer combien 1500 francs mbonga ba bombo il y a Patrick et Momo bazaro kosaka batu mais président JP Masamba mieux placé pour to solane marabongo pena lisusu ni mpeti mon frère ba pesio mbongo oyo pour na éviter au sommet mon 5 glaces au sommet mon mabele au sommet mon gratana parce que place yo zalaka na yolo kolonga a transport et comme dans un studio c'est il faut ba pesio mbongo yo frauder pour le temps na biba mo ba pesio na balbino frauder na yo
pour ça on 1500 pour ça a gaspiller déjà ganga nzala tina ndako tout ça là pasteur patron to bien il fallait ça mo ya fondation dans l'année passée il a tourné après avoir bandi tongo à silisi à zawana maman ba contredire ngai dit soki ba pesa 10 000 francs na misu na azongi sa habité botika na mbongo oh bi botika bi ngai na longo ndako na nga tongo ye tongo na jouer ba tableau belé vous pesa 10 000 francs tout ça en dollars pour la diaspora comprendre 10 000 francs de la pesa 8 $. Tu t'imagines Christian Petit 1500 francs parce que le voilà parce que la pesa voilà $1. Tu peux monter la valeur à $1 à son ndako asa nango nini amela mai pour amela mai na mbongo ne moko donc dépense soit ça que l'on appelle si avant d'arrêter tiens comme aller à tournage et l'équipe a fait 10 mbongo ça na ko liana ina séjour mobimba et l'équipe na 1500 mbongo ba bombo bana mai mususu ya ma bp biso ya police de randeni oye on va mettre na flat à boyer comme ça ça DG c'est-à-dire on benga basa casting na nenga kundulu na casting mon sala kinga ni yaka na ocho na tableau tant oye boni ko nyapule bana bato est-ce que c'est normal et normalité et puis système moi ko kangela ka ba actrice na ba chambre photo bête la ngo PCT dernièrement zaki na actrice moto solo ki makambo wala mais to bête ngo pe masolo producteur aye et puis et comme il y a la flat avant ni mobutu ala bengi mona bata mwasi aye wana allez a sakani na mona bata mwasi ay na suka film a jouer pe tableau ngote ponoka bendi na mbangu akimi so bino tanki ba producteur et puis aux encadreurs ya ba artiste ya ba artiste comédien nyosu ya Congo n'habite moi conseil ko za ngopla bandi ko biso basi ba panza la pamba alors ki ka pota ko imayanga n'habite moi conseil BP ya moi ndeko la biso ya basi to wana président masumo to va président ah ben mais masumo yo mais bino ba producteur vraiment bon la président des fois aux autres qui se pour rien bana basuana au monde a benga na téléphone aux apuna ya au moment où tu vas sur la bière et sur marambo le rap corps ba ninga monsieur la on faible comme d'habitude à na chambre comme ça au judo tant on va jouer on nous a jouer peut-être les gars body est-ce que bon moi si nous respectons tala garayon bazo rater ma balle belé ba comédien œuvre d'esprit au bozo salaka ils ont musala bozo sala respect faisant la bisona bino to sukingana yo ya mo na embassy to vana place mo biso di bana mo so mo na biso to bandi casting wana to sema mo so to jouer mo da Panzani nden to benga to kutaka place les publics et ali te na mimi na kisongo no mpaka na place mo bozu mo malili ba ko ta ba ko sa ay mo ina na mamuke mo mo na ko tela mamutu yepe su ba fia mo so ma be ba la passion teni ba olate o mo ko indisposer mutu mo yena aza ko cité producteur kaka po ba kuya bandeko basi to se respecter bino na lo ba fa entre muto c'est une émission te nzamba limbisa ye pe limbisa pe na ngai parce que ça pas vérité le lote o beta dam na ngati ngana rozolo na kilo mena rozolo ma bebele na pe na beta dam no te le besoin ma bebele o yi o envoûter nga basi musu ba kanga ba producteur so bebisa bana bato des choses des blocs wana d'où ceux qui producteur azate artiste rozalate artiste azate producteur azate ça dit il faut travailler together ensemble ne ça là ba bengi au producteur posant un produit et puis ba benga yo produit pour producteur azali sans producteur artiste rozalate ça artiste producteur pour rozalate donc tout ça tout travailler ensemble yango ne ça là qui bengi qui au producteur au actrice be acteur et le quoi faut pas tsango na mutu na bango so le monde ga bengi yo moni qui a pona au bimana e qui au jouer ma sœur Chika nzamba ebiki ayebi na façon ya pambola bato ba théâtre kufa mais nzamba ebiki à travers théâtre robala à travers théâtre voyager à travers théâtre zambongo pour vie za bongo ezaka te fu masamba ya pour faire pistonner nous que non nzamba aza maître ya souffle na biso zangati na ko soto na benga so mon na to ka tout ça la non ça non le kuta nzamba so alinga pambola yo akopambola même merci malangati mais à travers bramusus ezate ke ngaka funa bimana pour l'instant non mais ezate ke ngana ou bien major ou bien ya Alpha Bokole ou bien Guy Pablinto ou bien Rémi Kilo ou bien nani il faut pas y a comme enfant chéri na bango pour non ba producteur pour respecter bango ba artiste peut te respecter bino l'union fait la force il y a on retombe la cinéma Congo tout sangana tout dans le moko pour tout tomber la cinéma Congo. C'est un peu ça. Merci Bandoronia sous Bozolanda Biso et naébité présent autre chose clair. À part que ça encadré il y a des comédiens tout
ko raisonner ba œuvre d'esprit na bango apesi bino pe bandeko basi conseil kolanda ka bodi apote na zando bodi pe ezali so ngolanda wana zo kabilo pe pratique momo don na zando pe bodi ezali otanaka nzoto wa makayabu bokomaka bo politique aye ba tour to yokaki ba misusu bo swana bo bunda kuna bozaki 3 mais to lobela ki angote to garder la dignité to pesa nos valeurs maintenant to zolo ba yo moko zwa déjà par na yo miteyaka eteya yo tapesi merci na boss et puis merci na président ningo ya Maribiso vraiment merci vraiment na ningo solina biso kitoko ozaki pe na polele ya koloba ba vérité ozolega na monde na biso ya théâtre na pesi merci na bandeko tout bozolanda na biso soko tchaka motema la boss na nga ya Patrick Momo do osuki mama Pauline asia mawana talo boko no mona pete zawana na pesi mbote na mère na Gabriel depuis Angola na yebi ke mère chombo naza kolela kaka WhatsApp dans mystique chombo pena mystique toujours sur ba téléphone mais na obenga yo pona masolo to solaki na okende na palin to solo la na pesi mbote na batu tout bolanda nga depuis Canada moi du Charlotte mère à Jason na bo sanité bendel et toujours présent na habité mot de la fin na pona kabwana ouais mot de la fin nga o bazaki na retard merci beaucoup o ba moni monsieur Betino Bakou bole misanga o nga contacter nga na ngoma Kinshasa plus 243 90 75 63 53 on a bandé le plus 243 90 75 63 53 ou les réseaux sociaux plus 27 83 9 96 14 35 on a bandé le plus 27 83 9 96 14 35 obenga na WhatsApp obenga na masamba ota na Facebook ozani to sololi pour ko sunga ba veuve na ba orphelin na betimbela le 15 juillet bon intérêt kanka oyebaka artiste comédien oyebaka fait Dudunga Fora oyebaka ebale mondial oyebaka Kingo Mwambe oyebaka visa par mois oyebaka Masirika oyebaka manager bato nyonso batika biso yaka jour en tous na ba veuve na ba orphelin produit me ozala wana pasteur Maata côté ya biso le loko no moni ya motuya o pesa veuve na ba orphelin oye nzamba lola ko pambola à partir à 14h le 15 juillet 2018 à partir de 14h il y a un intérêt kanka nzamba lola ko mona yo pa ko pambola travers et loko ko pesa ba veuve na ba orphelin orphelin ba pesa ke loko kalaté pe loko mabete pour bible lobi o ko pambola ba veuve na orphelin azoko tsanzambe nyongo yo ya ko tsanzambe nyongo à travers to kanisa ozala béni na pe ozala béni nzamba lola pambola bini. Merci président bakalibula nyonso na yebi ke boyoki déjà nga lobaka na ngai bokandra ngai na lobaka na kolobaka kaka ok nange pas été mon boss azali po biso vérité ne tolingaka merci na papier force azalaki wana maboko a trépied bilili pene ninganaka te wana pena professionnel na pesi mbote na rappele subala nyonso ya Suède na Stockholm donc fret aérien transmada oyo eza wana na Stockholm kuna bayibaka te soki baescroke o famille balela ba changer ba scott ne ba médecin na ko changer kende kuna awa na fret aérien transmada tozawana babilo ya rapena bien et comme avec assurance ngai boss na ngati na rande wana bisika na zwilaka na pesinga na Monique Mbote na Luanda na batutu bolia wana village le Mombo na Stockholm na Bosante Mbote moi du Charlotte na Canada ba Mbote belé na rappeler sous ba venanga tout au bozana na Maroc na Bosante de Kombongo bo rappeler nga toujours ta na téléphone na yeba ka kotanga ba kombo na Bosante sous na pesi JBK Bela na pesho mbote vena ngai donc na bosanité bandeko tout ba on a bosanité mbote kaka bino tout na sangisi bino merci na ndenge bolandaki biso bo s'abonner massivement na chaîne na biso bo moko ya mboka soko s'abonner te s'abonner vraiment na bosanité pour na pesa numéro na téléphone ba onyo sou bozwa kité bozwa plus 243 89 14 330 pardon 339 plus 243 89 14 30 339 Nasuka donc plus 243 bandel sous 89 14 30 339 Nasuka ce que vous savez que Michel vous peut merci na mon boss c'est Patrick et Momo vous peut merci na maman là moi ça zanga lisumu ya pati Momo bango tout na pesi mbote vraiment la bosse inte vient na Thomas LG Pegnel oh ya vandi sara masolo pene na Stockholm na PC Sumbote vraiment la sepel mingi nga ezaki ya bino molobeli Doris Malemba la taka de pointe mona batu ya Patrick et Momo mobala mbinga poche molai ya etoborate na pesi merci vraiment bomoko ya mboka sur bolingi biso bo pesa merci na mon boss Patrick et Momo
toleka. Ila kaka pona ulanda babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulantaka bomoko ya mboka ila bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano. La sagesse. Celui qui est capable de traiter durement son corps est capable de repousser ses limites. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération.